Bon, Loba, yo comment on a? Comment on a fils? Loba makasi. Comment on a ni? Kasongo kala la fils. Ozana krakabo e pour nani? On a ibi. Oyibi? Oyibi nini? Na ibi ba téléphone ça. Oyibi 3 téléphones? Oui. Ah bon? Siko yo uti wapi? Bon, ngana fani awa na Ndemba. Na Ndemba na babani? Na fani na balabala Lemba. Baba Lemba numéro combien? Numéro 37. Numéro 37. Oui. Bon, tout le monde a un rideau, un rideau, tout le monde a un pantalon, au jango. Bon, na ibaki rideau na ibi pona changu na ndaku, pantalon na ibaki pona lata. O ibi rideau pona ndaku na yo, pantalon po ibe po lata. Oui. OK. Et bon ba clé oyo, ba clé au tout le monde a ba clé belé boy, ba clé oyo. Ba clé tout le monde a belé boy. Eza nani? Bon, eza ba clé wana bomoni. Lo ba vérité hein? Ba clé wana bomoni wana. Bon, eza ya ngai te me na lu na zwa kyango nde na chanter o mususu wana. Yango nde na zo tambo. Soki obi vérité olimisa ba clé oyo musala ngo nini? Bon, musala nango soki na zo tambola nango na fongolela kango ndaku te. Nde na bomba kyango na godi oyo nga na tambola nango eza te pona kende ko fongola ndako ya bato. Wana na lobi vérité. Bon, tangu yo komi na ndako, elo ni tineko kota na ndaka bato yiba 3 téléphones. Merci. Na ndenge nga na yibeli 3 téléphones. Eza na condition moko ebimisi nga lelo dimanche na zolo ba vérité. Parce que ndenge na zaboy, na zala mwasi azala zeme azobela. Mwana nanga pe ya muke po azwaki affection te ya mama kataki mwa mabele noki. Siko mwasi ndenge azobela wana ndenge na zolo baboye. Nazana nga penza te oyo nakokende koyiba condition ebimisi nga na luki na sengi na zwi na ngai te mbo vike nazoluka na moni eloko na yibi ne fisi na koteka wana lobi vérité nazwa ata mbongo ya kisi na mbongo koliesa mwana batu ndenge na kendo zwila ye na mboka na bango soki tokeno sika oyiba pantalon o na rideau tozongisa ngo place okoyeba ngo. Bon, na koyeba yango na ndimi na koyeba. Zala franc. Biloko bono yibi pendant mois otobandi to bana semaine o. Bilo no yibi. Bon, banda semaine oyo na zwi penzana no eloko te. Yango etinda kinga yibi dimanche na yebi ndenge batu abimaka na kozwa pantolo atali papa na teka ne fils na somba taba. Ah, yo olobi ke comme le dimanche ba na prière. Banda utika la vie ndesko tambola pour ya oyiba siko elo ni tina ki o mata ata o mata ki o sani. Merci. Bon, Loba, yo comment on a? Comment on a fils? Loba makasi. Comment on a ni? Kasongo kala la fils. Ozana krakabo e pour nani? Pona ibi. Oyibi? Oyibi nini? Na ibi ba téléphone ça. Oyibi 3 téléphones? Oui. Ah bon? Siko yo uti wapi? Bon, ngana fani awa na Ndemba. Na Ndemba na babani? Na fani na balabala Lemba. Baba Lemba numéro combien? Numéro 37. Numéro 37. Oui. Bon, tout le monde a un rideau, ba rideau, tout le monde a un pantalon, au jango. Bon, na ibaki rideau na ibi pona changu na ndaku, pantalon na ibaki pona lata. O ibi rideau pona ndaku na yo, pantalon po ibe po lata. Oui. OK. Et bon ba clé oyo, ba clé tout le monde a ba clé belé boy, ba clé oyo. Ba clé tout le monde a belé boy. Eza nani? Bon, eza ba clé wana bomoni. Lo ba vérité hein? Ba clé wana bomoni wana. Bon, eza ya ngai te me na lu na zwa kyango nde na chanter o mususu wana. Yango nde na zo tambo. Soki obi vérité olimisa ba clé oyo musala ngo nini? Bon, musala nango soki na zo tambola nango na fongolela kango ndaku te. Nde na bomba kyango na godi oyo nga na tambola nango eza te pona kende ko fongola ndako ya bato. Wana na lobi vérité. Bon, tangu yo komi na ndako, elo ni tineko kota na ndaka bato yiba 3 téléphones. Merci. Na ndenge nga na yibeli 3 téléphones. Eza na condition moko ebimisi nga lelo dimanche na zolo ba vérité. Parce que ndenge na zaboy, na zala mwasi azala zeme azobela. Mwana nanga pe ya muke po azwaki affection te ya mama kataki mwa mabele noki. Siko mwasi ndenge azobela wana ndenge na zolo baboye. Nazana nga penza te oyo nakokende koyiba condition ebimisi nga na luki na sengi na zwi na ngai te mbo vike nazoluka na moni eloko na yibi ne fisi na koteka wana lobi vérité nazwa ata mbongo ya kisi na mbongo koliesa
mwana batu ndenge nakende ozwila ye na mboka na bango. Soki tokende sika oyiba pantalon ona rideau tozongisa ngo place okoyeba ngo Bon nakoyeba yango na ndimi nakoyeba zala franc biloko bono yibi pendant mois otobandi to bana semaine bilo no yibi. Bon banda semaine oyo nazwi penza nanu eloko te yango etindaki ngai dimanche nayebi ndenge bato abimaka na kozwa pantolo ata lipapa nateka na fisi nasomba ta bato. Yo olobi ke comme le déjà dimanche bazaki na ba prière banda kotika la vie ndesko tambola ki po oya yiba siko elo netinaki o mata ata o mata ki oya osani. Merci. Bon loba yo komo nani komo nga fils kasongo kala ngomo nani kasongo kala la fils ozana krakabo e pona nini pona yibi oyibi nini na yibi ba téléphone ça oyibi 3 téléphones. Oui. Ah bon siko yo uti wapi bon nga na fani awa na ndemba na babani na fani na balabala lemba baba lemba numéro combien numéro 37 numéro 37. Bon to moni na ba rideau awa tala ba rideau otomoni awa na ba pantalon ojango wapi bon na yibaki rideau na yibi pona changu na ndako pantolo na yibaki pona lata oyibi rideau pota na ndako na yo pantalon po yibe po lata. Oui. OK et bon ba clé oyo ba clé otomona ba clé belé boy ba clé oyo ba clé to moni belé boy eza nani bon eza ba clé wana bomoni lo ba vérité ba clé wana bomoni wana bon eza ya ngai te me na lu na zwaki yango nde na chanter o mususu wana yango nde nazotambola soki obi vérité olimisa ba clé oyo musala nango nini bon musala nango soki nazotambola nango nafongolelaka ngo ndako te nde na bombaki yango na godi oyo nga natambolaka nango eza te mpo nakende kofungola ndako ya bato wana nalobi vérité. Bon tango yo komi na ndako elo netina ko kota na ndaka bato yiba 3 téléphones. Merci na ndenge nga na yibeli 3 téléphones eza na condition moko ebimisi nga lelo dimanche nazoloba vérité parce que ndenge na zaboy nazala mwasi azala zeme azobela mwana nanga pe ya muke po azwaki affection te ya mama kataki mwa mabele noki siko mwasi ndenge azobela wana ndenge nazoloba boye nazana nga penza te oyo nakokende koyiba condition ebimisi nga na luki na sengi na zwi na ngai te mbo vike nazoluka na moni eloko na yibi ne fisi nakoteka wana lobi vérité nazwa ata mbongo ya kisi na mbongo koliesa mwana batu ndenge nakende ozwila ye na mboka na bango. Soki tokende sika oyiba pantalon ona rideau tozongisa ngo place okoyeba ngo bon nakoyeba yango na ndimi nakoyeba zala franc biloko bono yibi pendant mois otobandi to bana semaine bilo no yibi. Bon banda semaine oyo nazwi penza nanu eloko te yango etindaki ngai dimanche nayebi ndenge bato abimaka na kozwa pantolo ata lipapa nateka na fisi nasomba ta bato. Yo olobi ke comme le déjà dimanche bazaki na ba prière banda kotika la vie ndesko tambola ki po oya yiba siko elo netinaki o mata ata o mata ki oya osani. Merci.